Bonjour, 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 bande konanga iba congolais c'est quand se bozwami na monde entier. Bonjour Nabino, ba bonsoir Nabino, ba oyo ba komi na pourquoi pour na yebi congolais azalaka partout dans le monde. Bande konanga iba congolais bon moni niveau Karina Memi Baken piana na niveau world azo beta siko world première émission na ye na gare centrale a beti yango na Kenya et pas vie de fao na bavie bavie nyonso ba congolais o basala musique ya bien akute bango na Kenya bino bosali ba fête ke balongoli na gare centrale bon moni niveau yanga tanenga mimi bino world ya boenga amona nanu te. Moi, c'est au beau ma bateau, hein? Karine Mokonzo, encore, hein? Bango bazo sala ba émission simana yo ko Akimi bitumba na Kishasa yo wana ke Kenya nzoka ndio ko sale la bango mama na événement. Yo penza te, ba stratégie ya boye. Faut sala ka yo Karine Mokonzo. Ba mpiene ba mela poison. Ken piana omoni mutu oyo aza soki aza niveau na yo te yebaki aza niveau na yo te mutu aleki yo niveau aleki yo niveau kolukaka te osangana na mutu oyo boza niveau moko te omoni ndenge babeti bino world gare centrale ezongi bandeko na ngai bakongolais bafan nyonso ya Congo ba nyonso balela Congo na biso ba fan nyonso ya musique kitoko ya Congo bandeko na ngai gare centrale ezongi mais ezongeli na Kinshasa te ezongeli na Kenya pas vie de fao. Quelle organisation, quelle stratégie. Mwana mwasi okoboma bato ya ozalaka suka penza Karine Mokonzi ozala penza la baronne batikali kosala ba émission sima na yo Akimi bitumba na Kinshasa ke na Kenya tala kutu lokola Ken piana asalisi fête ya champagne te boyebi nini bandeko nanga Ken piana asalisi fête bazolia fufu asalisi fête tala bafufu mine nalobi papa bafufu mine na bobandoli bozaki soki natanga bino nano 1 2 3 4 bozalaki 5 personnes botie tala babula bafufu na mesa bo fete ke Karine balongoli na gare centrale bo fete yango jeudi dimanche lakisi bino ke yaza mwana mayelo mon émission abeti bo bela kipeleke se bino omoni siko boko bana bosa siko émission ni mikolo bosa la émission nini opo ba émission esili siko fufu wana boba ki oli a 5 personnes boule soki 50 boyeba ate omoni ndenge boluka ba malade esima boluka ba tata mwasi bandoki boyebi teke na kati ya libumu ya mutu estomac wana bomona estomac epezaka 60 grammes tanenge congolais azalaka lokoso koma mutu okolia mutu bozomi bonga yo moko wana ozolia biloko to poison ozo sala fête ke balongoli Karine Mokonzi na gare centrale botie siko tala bafufu pembeni pe ya balabala tala ba pousser mitu ke zo le kanyo se zo kotaka na bafufu wana batie fufu bazolia na tanga bino bozaki 5 soki na se trompette 5 to 6 personnes tala ebele ya fufu je crois 10 boules to 50 boules papa elo moko boyeba te bokamusanga boganga kaka mais santé na bino moko kutu bokipaka ngo te place ona nano eza libanda mituka ezoleka tala poussière ba malewa pe ya kati ya ndako ezalaka te pona boli yango libanda ndenge na okaki na mawa na kele Ken piana tie fufu libanda bazolia fufu ba mituka ezoleka poussière taka ndenge Kinshasa poussière penza bazolia fufu wana libanda bakamati pe soki 50 boules baza soki 4 soki 5 personnes bandeko na ngai estomac omoni estomac o eza na kati ya libumu no wana pona information no tango peut-être oyeba te tamuso oyeba te estomac epezaka 60 grammes siko lere yo zui 2 boules 4 boules ya fufu tie na kati ozoluka estomac pasuka lere bokomo obela bokomo luka batata mwasi bandoki bino moko boza bandoki ya bavi na bino pona kofete kolongwa ya moninga pezeske ezalaka balongoli moninga na musala congolais vraiment tika ta bato bozolo ba rwandais ba nyokola bino tika kaka ba nyokola po ya modelo penza comment que cela ndeko no bongo kaka na mitema mabe na bino na ngo pe boteki pe Congo ka bongo comment
ntango oki osala fete balongoli moninga na mosala ata soki bosala bapolémike na bino balongoli moninga na mosala place alelaka lipa yo osalisi fete puis fete yango na babule ya fufu yango tala babule ebele ya fufu estoma epezaka bandeko na nga ta mosu boyebaka te estoma epezaka nango 60 grammes ozwi 2 kilo otie na kati mpo esala nini ekoya na kati ya libumu estoma eza na mokuwa te eza na poso te ezalaka eloko mo boye ka likolo ya nini botunaka biso bato totanga moke oki okamata siko babulu nyonso na bafufu ozotia mpo ozofete balongoli Karine Mokonzi la barone na gare centrale mpo batia yo okoka omoni niveau international omoni ndenge amemi bino world bozosepelake akei te mwana mwasi wana aza na stratégie te Karine umela et puis sans fuite bamoni ka akei babandi koloba akimi bitumba takimi bitumba akimi zala kaka awa tomonaka okimi bitumba balongoli bomoni world amemi bino tala niveau tala bato ayambi tala niveau bamanda chante tala niveau bavie nanga misusu ebele bazalaki wana bosani kutu bakombo na bango tala niveau world mwana mwasi wana mema bino donc première émission de baide ya bongo ifo ozalaka Karine Mokonzi yango mwana wana akende mwana mwasi wana akende ya musika quelle sagesse, quelle intelligence obigela seki lelo na tongo world ya boye ezalaka akobeta siko gare centrale na Kenya na Nairobi Mombasa la kumu ya famille otie wapie nake Nairobi nakozonga na duni nake Nairobi pona salisa duni nake Nairobi abeteli bino Nairobi penza Nairobi te Karine yokela baninga mawa mama mwasi oyo aza na mutu aza na stratégie amati ne pe na avion calmement na ba Tracy Mbelenge apro bambote na yo ndeko na ngambal amatine na avion na calmement ki akimi bitumba yoka piene sans idéologie sans stratégie assez abimi déjà na micro donc yaza la kaso ki amoni Karine asumbi mukinze faut abimisa micro babandi ko filmer babandi ko loba akimi Kishasa akimi bakambo vanda kaka awa omoni bafufu wana bozolia wana po bo fete baninga ba fetaka ba champagne bino bo fete siko fufu libanda na poussière wana uta niveau otie pesa ba fufu minene na yango boluka bandoki pambo ko mobimisa batata mwasi bandoki banoko bandoki ba oncle bandoki les rozoli à 2 kilos ozotia ngo na estomac à 60 grammes ozolingani na maladie et puis ça audace ya koloba ozoli ya fufu wana po balongoli Karine Mokonzi na gare centrale oye moko talobi yo esi balongolaka équipe qui gagne on n'enlève jamais l'équipe qui gagne jamais ba remplacer l'équipe qui gagne jamais nake Nairobi nakozonga na duni nake Nairobi pona salisa duni one botuli omoni mtu soki aza na étoile na ye oyo babengi bango babenga Stern eine Stern der deinen Namen trägt und am Himmel steht, den schenke ich dir heute Nacht. Omoni étoile, Stern. Munzoto, oto lo baka na lingala. Minzoto, étoile, na français. Stern, na allemand. Balongo la rangote. Po munzoto eza déjà, omoni munzoto pesa déjà lumière. Omoni munzoto eza boy. Omoni kuna. Donc eza déjà lumière. Yo mtu amolili, ata soki opousa ndenge ni lumière eza wana, étoile eza wana, munzoto eza wana ekobunga te. Donc munzoto eyaka nde ko effacer sikoyo molili o bino bozo tambola nango wana.
bandeko nanga moninga okoza na mabende nini mesiko balongola moninga na musala obimiseli penza ba fufu penza oya minene wana balambi yango na balabala soki pe na mai ya terrasse ozo li yango sikoyo ozo loba pe na salisi fête oyo po balongoli na gare centrale moninga quel malheur quelle audace on m'a dit Karine a même abino world et là que ça pensa ça problème na bino ti les bino bo lequel problème au monde a réponse moko boy ko ya boy double mutu aza star na bino bondi makaka aza star na bino poni bondi ma batuti so mutu aza star na ondi make aza star nanga to bando to ndi maka ba Beyoncé to ndi maka ba Celine Dion to ndi maka ba Karma comment on appelle ba fille wana ya nini Amérique pardon to ndi maka bango ke baza ba star na biso. Pourquoi est-ce que vous avez un complexe à condima moninga que azana niveau moko comme na niveau moko boye za world parce que moni nzambe apambola moto le rozo ndima moninga bino sko bondima baninga te pourquoi mundela zaka na complexe wana no ezala nini ya kofinga moto fingi petit na niveau 0 ka po alekio elo mususu te ofingi kaka po alekio. Et puis kofinga teke ya ba blague bo finga penza ya kofinga eza malamu te nzamba lingi bongo te tokende église kongo ngo etondi be église chaque coin église ezali on veni moko komona 5 églises dimanche pe komona bino tu boke kuna bokeno sambela nina mitema mabende ngi wana muto azana mabende yeyo muto ko changer to banda kofinga banda koloba n'importe quoi il faut ko pesa conseil soko linga muto benga ye téléphone na ye ezali bengi ye bosololi que osala penza fête ozui fufu balambi na maya terrasse obandi ko sesa ngo fête ozula pe tala babula fufu bomi boma boy poni ba fufu minene bongo poni on wana penza biloko batu bokolia na une semaine na poto awat biloko wana batu bokolia ngona une semaine na poto biloko wana ba fufu wana botiaki wana bozomi boma bino so bozotia poison na nzoto po biloko ebele na estomac ndenge wana ezo baby sande ezo boma ne ba organe intérieur ba organe moni ba organe intérieur ya libumu beba kale mtazo tondi sa estomac parce que estomac akoza sko obligé azwa place ya munene na kati ya libumu a fini siko ba rein a fini siko ba biloko mususu ba yebisa biso ba médecin ba yebisa biso yango wana poto ti. Pourquoi balia kanapoto à 3 liboso pe na Afrique to bande ko lia ngo a période ya Mobutu bato ba lia 3 fois par jour pourquoi pour ko étouffer estomac pour estomac ezala étouffer te oti moi eloko muke na tongo oti moi déjeuner oti na midi moi eloko na pourquoi pe oti moi eloko na poto apesa ka 15 heures mona pe moi café moi nini moi gâteau. Comme ça, on non moi 4 fois par jour, 3 fois par jour, aux à 250 grammes, 100 grammes, 250 grammes, ceux qui pensaient belé au baba 300 grammes. Mais ce qu'on fout, on a boule, mon coûte déjà 1 kilo. Et puis, tiens, on pensait des pour filmer, penser pour autres tines dans le monde entier, bon, ça la fête, Karine à Longo, na gare centrale. On a niveau na bino ya ba fufu ka terrasse, on a terrasse pe za permettre passer bozoli ya fufu, mitu ko zole ka poussière zole ka. On est ba niveau sur ya Karine te. Eza ma niveau ya Karine lisusu te. Omonenge ya beti bino world. Et pas vie de fao. Nairobi. Mombasa. La kumu ya famille. Otie wapie. Nake Nairobi. Nakozonga na duni. Nake Nairobi. Pour la zalizaduni. Somo. Oh, ezalaki. Fimbo penza frappe. Fimbo. Chicote. Ba beti bino siko bomona ndenge a voyager wana bobi esili donc semaine on peut akoleka te bino bo saka na stratégie ya Karine Mokonzi. Yo kasi akomi la baronne pamba. Aza stratège la fille je n'ai jamais vu. Asa kutuba niveau na bino te boye baka pesa botala keza niveau na bino. Bino bazi bako on ne remplace jamais l'équipe qui gagne. Bino kese pesa bako longola bazui bino batie. Bazui bino penza bazui bino batie wana. Yo bi combien de millions batala ka gare centrale on a pour na fi wana.
eza marque na ya créer ye moko gare centrale ya nango siko ba longola bino bokuti kombo esi salami bazwe siko bino na ba muna bino toni na ba fufu ya terrasse ba kendo tia bino wana bo bimisa mikinza omone nga beti bino omone oloko ya nzambe okolukela moto problème ndenge nini soki moto wana aza problème na yo te wana oyebaki ozoluka nde élévation na ye ama biso la ile to bande okola pa biso bande biso koluka jamais que ça problème na moto jamais et puis que tu etaka malheur ya moninga te po malheur ko yako kuzwa yo nzamba za juste botika ye mabe na nzambe na ye moto ngo pe bolbenga ka mabe mais batu balinga ka ye kaka boko mi poser ta question wana te boko mi poser ta question wana te ke moto ngo to finga ye ka mabe mais moto ngo batu balinga ka ye kaka. C'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur. C'est qu'elle a quelque chose. C'est une étoile. On étoile wana. On minda. On minda on laksa on. Na salle de benama. On étoile wana. Oko yo molili okiko. On nanda ko. Ndenge na pelisi minda boy. Yo molili okiko ya awa. Ozo sous place te. Po minde se sa nini. Minde se peli. Yo penza mutu molili. Ata soki oye awa. On ndenge minde peli boy. Mondenge minde ezopela. Ce qui molili epusani awa egozo impact te. Sans impact parce que minde ezali. Bande konanga merci na kolanda oyo eloko mukena yimdo sabino ke gare centrale ezongi to benga na ka dimanche ka ndenge ezalaka koyoka ndeko na biso ya mwasi. Bo bino kutu botindi kutunga na komi fane ya Karina bando linga pe mingi penza te. Pona mafinga na bino bokumisi penza na fane na eko. Zambe bae inaka moninga te balunga bapambola ka moninga po nzambe pe apambola